Pandeko NK officiel tango alobelaka bino histoire ya amour na ye na mobali na ye ya mondele. Boyeba majorité ya makambo alobaka ezali kaka akotisaka bino na poche, abalolaka bino mitu, pamba te bokanisa makambo alobaka eza réalité. Me ngai nakosolola bino réalité ya NK officiel na mobali na ye ya mondele. Bino moko tango bokoyoka ndenge nga na kolobela, bokoyeba ke nalobi kaka likambo oyo ezali réel. Alors bandeko bolanda histoire d'amour ya NK officiel na mobali na ye ya mondele. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko NK officiel alobi na biso azana 31 ans. Ndengwana te bandeko. Alors NK officiel alobaki na biso asombaki lupangu na 25 ans. Donc 31 moins 25 ezali 6. NK officiel asombaki lupangu wana tangu azosala na Brazzaville. Donc elakisi NK officiel banda aya na poto na Allemagne nano akokisi 6 ans te. Soki nano akokisi 6 ans te, nano pe akokisi 6 ans de mariage te. Makambo nazoloba euti na munoko nanga te. Eutaki na munoko ya NK officiel. Ezali wana pe na site na ye ya NK officiel, bokoyoka aza kolobango na malembe nyonso. Alors NK officiel alobaki avant ye aya awa na poto, akotisa po na visa, akenda, ezaki manevre, batu balobaki ne sala boye, zongisa boye, me ye alobaki, akosala kaka nenga akosala wana salaki, akozwa kaka visa. Alors mukolo mususu avandi, madame ya maison Schengen abengi ye, yaka kozwa visa na yo. Alors elingi koloba boye. NK officiel, tangwa ye poto, na mobali na ye, babalanaki kaka te, bazalaki marié te. Donc NK officiel aye na visa. Babalani na mobali na ye na poto. Ba photo pe elakisaka na Facebook na ye, alati voile ezalaki na poto. Alors, pourquoi na koloba bongo? Parce que pote to kende na bolingo ya NK officiel na mobali na ye. Alobaka na biso nyoso. Alingi mobali na ye makasi. Balingani makasi. Bakokabwana te. Baswana bazaki liboso. Bakabwanaki siko bazongani. Mobali ne moko alobaka na ye. Chéri na ba âge onga na komi nango 55 ans. Soki ngano toboyani na kobala susu nani. NK officiel alobaka mobali na ye. Alobelaka histoire amour na bango na bana kitoko baboti. Mais loko bandeko boyebaka te, NK officiel ezali obligatoire fote akangama makasi na mobali na mundele. Pona mbongo kaka te, bien sûr aza nango posa. Pona héritage kaka te, bien sûr aza nango posa. Parce que aya na visa. Donc, séjour na ye na poto. Po nanu azwi nationalité te. Ata alobi nanga te mena yebi. Alors, séjour na ye na poto e dépendaka na mariage wana. Parce que ye aya na visa. Abwaka ngunda te, asala eloko te.
kaka nde abalana na mobali wana yango bavandaka. Babalanaki wapi na Afrique te me na poto. Donc ye azalaki na visa na ye. Abalani na mobali na ye na visa pe azwi séjour. Donc c'est tout à fait normal akoki kokabwana mobali te po soka kabwani azongi Afrique. Asalaka pete. Soka salaka azo contribuer na bempo. Soka kabwani na mobali eza différent. Alors le kola pe siko ya boti bana bazali na kati Allemagne soki bakabwani ok akoki kovanda pona bana me kozala ba procédure ya makasi. Pamba te bino moko botala la télévision eza pe na YouTube. L'Allemagne bazongisa déjà batu bazongisi mwasi obota bana na poto motiki bana yokei. Bazongisa pe batu mususu mama na bana babotami na poto bozongi. Alors na kanisa soki bolandi ba oyo kaka eza na YouTube bien sûr epesaka bato vertige mais bozwa vertige te eza bongo. Yango eniko officiel ayebi ki eza risque. Donc po azala na poto po azala na bana ne penepene ezosenga azala toujours na mobali na ye wana. Yango wana fote akumisaka ye aloba alingi mobali na ye ezala za koko ezala za nini ye kaka na mobali na ye. Oui alingi ye non azali nde ya kokangama aza na bakraka. Bien sûr mpo na kobima na moto fo sepela na ye me kokumisa oyo akomisaka eza nde bongo te. Alors lokola pe mobali apusaka na ye avion avoyageaka trop ye aza na mwa liberté na ye. Bekolo baza na bango mpo na kobimaka na bango. Aza na tina te abima na Congolais sangwe panza. Aza pe na tina te abima na bekolo oyo bafrekantaka ba Congolais. Na kanisa basi bosalaka ngo to mibali boyebi e stratégie ndenge kende. Donc aza na libala aza na ye à l'aise mais oyo alobelaka biso wana eza kaka akotisaka biso na poche amanipulaka biso ndenge bazosala kaka na makambo ya Niki Menga pe ndenge bakosala na basite na bango. Kobosana te mwana mwasi wana abotami na Angola akoli na Namibie Congo Zaïre avandi yango mwe 2 ans ou bien 1 année na ndambu pe Congo Brazzaville avandi yango mwe 3 ans ou bien 1 année na nda ou bien 2 ans. Donc mwana mwasi wana azali n'importe quel mwana mwasi te enika officiel. Yango na ye kobetela bino mwa lisolo yo. Na yebi pe akolandanga akolanda pe makambo na sali ti suka me enika officiel ndenge ozolandanga na sali yango na ndenge mabe te na sali yango kaka mpo nasalelo émission na ndenge nga nazomona na makambo kaka oyo moko olobaka pe na makambo oyo olakisaka biso ndenge otalisaka mokili ndenge nga kaka natalisi mokili ndenge namonaka makambo na yo siko mokili yango moko ekotala soki bakondimela yo bandimeli yo soki bakondimela nga bandimeli nga to soki bango pe bakosala ide na bango eza mabe te eza kaka nde betide eniko officiel na kanisa so mesani na mibali ya ba 55 soko mesani na oya mundele kobosana te nga pe papa robo 55 ngai nde ya mwindo etolomo eza nango ya collection kobanga te na sukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la Bakalina Kelengia Combat, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a mata, et boss de boss, il y a ni à main danger, donc on va accepter le Lazaki. Il y a boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Bakalina Kelengia Combat, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a mata, et boss de boss, il y a ni à main danger, donc on va accepter le Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Bakalina Kelengia Combat, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a mata, et boss de boss, il y a ni à main danger, donc on va accepter le Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi le kati sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.